Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voyant Simba Bogartala, hey, Yazali Nandenge na Yomwani, Balobi Tokota, le lobi sonyo sona bila rebutige, Tokota na bisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayazali Nandenge na Yomwani. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, moto lingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona
okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'or alobi eza pona biso ba diaspora. Maman Bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin ya ba micro, Maman Bijou d'or a besoin ba ordinateur. Vous sepela na musala nanga soko lingi o soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci. Bonjour, bonjour, bonsoir na mutu nyonso oyo akolanda émission na nga la mokolo lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou d'or lelo na sepeli na sa bino kaka émission ya boye. Parce que Maman Bijou d'or aza vraiment na courage te, na courage te à la vidéo. Ya on a lobité sango oyo nouvelle oyo na olekisango boye te. So mikolo ezoleka ezolembisa Maman Bijou moyenne pesa penza information ngo bien ekozala te parce que depuis nazwi sango oyo esi eumeli mais Maman Bijou toujours nazozala kaka na mauvaise humeur nazokoka kosala émission te. Lelo nalobi non na kolekisa émission ka modèle bozomona na mutu nyonso tu oyo okutali na video nanga oyo pona mbala liboso nazosenga na yo s'abonner na Bidor TV. Fina croche wana notification pona ba biloko yo surtout na banda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso. Tielanga j'aime, partager vidéo oyo po pesa ndeko moko conseil ou pesa ndeko moko courage bandeko bakuta na ata mususu bato balinga kosela bango ba publicité ya mabe epesa ye fortifier ye epesa batu mayele bato bazala ovanda na ota msuka na Congo moni papa moko boye ou bien mobali moko ba uti na poto a draguer yo oyebi état ya santé na yete oyebi yete olingi ye ekende ka kokutea ndeko moko oyo peut-être azaki ignorant tanga akuta na video oyo arozonga moto. Maman Bijou d'or nazo pesa d'abord merci na babone na ngande bo pesa nga confiance bo s'abonner na Bidor TV. Merci na bino nzamba lola amo na bino bo continue ko s'abonner massivement na Bidor TV. Bo partager ba vidéo na biso ba commentaire na bino. Maman Bijou d'or za nango besoin. Maman Bijou d'or lobi surtout ba commentaire oyo ya malamu oyo ko pesa ba tout conseil oyo ko pesa ba tout courage nde yango biso tozala nango besoin. Maman Bijou d'or asala ba publicité à batou. Maman Bijou d'or azosala naza kosala publicité ya maison de passage o ya biso o ezali na Matonge na Irebu A37. Maman Bijou d'or tant on asala ka ba publicité na lobara toujours adresse na biso. Maman Bijou d'or na tia ka ba vidéo même vidéo o nga na tia ka yango nde modèle oyo maison de passage na biso ezali. Maison de passage na biso ezali na prix ya malamu. Tout ça ba appartement ya ba prix différent. Pona okende mulaite Maman Bijou avanda ekande na vandaka na moni ndeko moko ya mobali papa moko boye na kombo ya Ilunga avandi na Belgique na Namir abenginga contactenga alobi mama na monaki ba publicité na yo maison de passage ozo selango publicité naza intéressé ngana lobi na papa. Oui, soyez les bienvenus. Nga na sala na nga ba publicité. Ezali lopango ya famille, ezandako ya ba mosi bazali ebele, mutura mutatongi mwa place na ye, to sali mwa biloko na biso. Soki muto zuita msusu camarade na yo, alinga kende Congo. Bosololi na ye malamu, opesi quelque chose okiti na appartement na biso ovandi. Ndako na biso ezali flatité, ndako na biso ezali hotelité, ndako na biso tobongisi yango pona bana poto bakitaka wana. Papa lokolo bengi ngai nga naza ko travailler selon date nini oyo kokoma, selon date nini oyo oko longwa parce que tozala ba appartement mingi te. Papa yango na kombo ya Ilunga Ilu alobi langa alobi bon nga naza kokende le 27 octobre pour nazbima le 27 novembre. Nga alobi OK ezo tomber pe bien parce que eza ba va ba fête toza na ba place. Mama condition na yo ezali ngabi papa avant nga na auto solola naza kotindela yo ba publicité naza kotindela yo moi makomi parce que makomi ezalaka bien
avant mutu azwa contact na yo ye moko atangi soki okoki ozwi contact nanga ngabi makomi na biso yango na tindeli papa na biloko ebele na Facebook na WhatsApp na ye. C'est sûr papa azwaki temps ya kotanga nyonso tout et puis na tindeli na ba vidéo papa atali ba vidéo tout et puis papa zongeli ngai abinanga na kozongela o lisusu parce que zalaki avant abengaki ngai tokoki koloba ata un mois avant nazwaka bapele ebele ya batu nakoki kokanga ka teke tata moko abengaki ngai alobaki ya voyager le 27 novembre non na bosani na ngai e toye kokoma na novembre so le vers le 10 boye azongeli ngai lisusu oh maman oui ngai on azongi ngai bi oui papa lokolo zongi boye c'est bien oh ça la réservation na yo il faut ça la réservation avant et puis date na yo na pesi na montant na lobi ndenge za bongo oh ba vidéo nazomona ya 15 soki euros par jour nga lobi oui 15 euros par jour c'est bon ya ba 25 ezali ya ba 30 ezali ya ba 40 ba 50 ezali yo lingi ya oui na lingi ya 15 na saleli papa la biso calcul na tindeli yango na WhatsApp papa avandi comme ba jour alinga voyager a contacter nga lisusu nga lobi papa mbongo ya avance naza komona te papa bandi ko tombokela ngai oh yo na moni makambu na malamu te nanu na kei te bongo bandi deja ko senga ngambo nga bi papa nga bapesa nga batianga responsable pona na solo la kanabino nga batianga responsable pona zwaka bambongo na bino et puis na tinda ngo place na tindaka mbongo na yo okopesa ifo ya epai na ngai papa botelinga et compréhension papa lobi abimi namona kaka atindeli ngai copie ya mbongo oye atindaki salaki soki na Western Union si je me trompe pas monta onga na yebisaki na betelaki calcul na monta oya atindeli ngai ekokani te ngabi papa talanga na yebisaki yo boye yo tindi botike na 2 jours apamba au voyager otindi mbongo oh ndenge nini olobalanga makambu ya ba euro ndako eza kuna na Congo eza na dollar ngala beti yango na valeur ya dollar ngabi papa na pesi bino exemple neti soki neti na mbongo na biso saki neti 450 euros yesu ko ifala pesa 450 ya beti sikoyo 450 dollars asali yango sikoyo a convertir yango ye moko na donc asali dollar convertir yango na euro soki ekobimisa combien atindeli nga soki ba 370 et quelques dollars non euro azui euro abeti yango na dollar nga alobi papa abandi ko bisa nga yo kutu abengi nga na kombo ya abengi ngai na kombo ya tata mwasi ya bana na nga moko nga alobi nga naza yete nga naza bijou okay na yebi abandi kotanga bakombo ba tata mwasi ya bana nango bazala na Namir na yebi entel nga alobi papa lokolo yebi bango we sali kutu bien na monike oyebi bango c'est que oza famille papa tika ko compliquer nga po batu nyonso to ozotangela nga na batata mwasi ya bana na nga c'est que ozali famille tika ko compliquer ngai tala ba publicité na tiaka dollar te na tiaka euro et puis na lobaki na yo euro mais yo olio pesa soki 450 euros opesi 370 euros osali na yo équivalent ya 450 dollars obeti yango obimisi yango na euro yo opesi na monta oyo olingi opesa problème eza lango te na kombo ya batata mwasi ya bana nanga Dieu me voir ba voice nyonso to ezalia ngabi na kombo batata mwasi ya bana nanga oyo tangi problème eza te j'accepte na ndimi na ozwa mbongo wana mais ndengo lobaki ke baya kozwa yo voiture ezalaka à part lokola voiture ezalaka à part donc nga siko nazo pesa o numéro mutaza responsable ya voiture kuna na Congo otinda mbongo okotinda 50 dollars na valeur à 50 dollars so okotia awa 60 so okotia awa 40 mais kuna ebima 50 dollars papa wana avandi so 2 heures 3 heures du temps après atindeli nga lisusu papier moko boye na kombo ya mutaza na kini kuna ponga na tindela na valeur à 40 dollars kabi papa pourquoi ça ko compliquer ngabo papa katali papa bandi ko tomboka
kutuna bana nanga awa ekomaki ke tozwa mbongo wana toyebisa ye papa wana a retiré mbongo ne parce que bandaki déjà matata na ye na poto. Papa wana bandi kotombola yo namoni makambo la otina te yo zo lobala bato na dollar na euro ozo pesa nga makambo na ba dollar e ozo lobala bato na dollar mais yo sikozo lingo futisa ngango na euro kabi papa compliqué ngabi ok c'est pas grave na zui siko papier wana na tindi au lieu pesa 50 dollars a pesi 50 atindeli bango 40 dollars na zui papier wana na pesi responsable ya muto il faut que le kozwa mbongo pour ba kende kozwa papa wana na aéroport et sali que papa wana lobi longa mati na avion muto il fallait que le kozwa mbongo kodi wana papa wana pesa ki biso kodi ya mabe muto azwi mbongo te mbongo il fallait ba kende kozwa na aéroport babengi ngamba mbongo bino en tout cas siko naza na choix te nani loko osala te il faut kaka bosala makasi il faut il s'agit à carburant ya kodefa bodefa chauffeur à comprendre que boke kozwa mutu so mutu ngo aye alali na tongo nde botuni bolobi na ebola kisi ebolobi tala kodi opesa ki biso ezoleka te parce que azoya kaka epala biso aza mutu akokima te bozala na patience bokende kozwa kuna chauffeur basalaki na bango makamyo surtout bazui basomi bacarburant la bango bake kozwa tata wana bazui papa wana na kombo ya ilunga baye batiki na appartement papa azaki asepelaki azui appartement selon mbongo o ya pesi parce que toza na appartement ba 25 dollars et 25 euros par jour ezali papa wana tangu aye akoti et comme siko lobi na tongo baya basa la réclamation en mbongo wala papa na lobi oui aobengisa mwasi aobenga mwasi na nami mwasi na ko changer ba code ba biloko monde ngona ali asali eloko te atiki bango ka bongo azui kaka même chauffeur wana pese 10 dollars apese 10 euros pour chauffeur akele ko changer les asombele ba mai ayela mama chauffeur katanga yeli reste mbongo papa wana moni 10 dollars 10 euros wana pesa ki amoni lokola pesa ki 100 euros papa wana atomboki boyibinga mbongo boza ba miyibi ndeni boyiki ndako tinda bino mai na pesi bino 10 dollars bozo elanga soki 8 papa nga benginga nyebisi papa langa bi moni ndengozana lokola sala soki 30 ans na poto ozana 65 ans nanu okende kinite obandokanga na oka batu miyibi mbongo ya Congo kuna 10 dollars na Congo eza eloko te so ba koti na oka na limde place nde bakende kosombela o ba mai basombelo ba unité ba tielo ba simi bani c'est normal bazongisela yo mbongo o bazongiselo tika kokanga bango ba miyibi papa wana donc pona ko kata na mukuse amemelaki batu vidir ya makasi donc comme kokanga batu ba miyibi donc bana nyonso tu bakomi kokima bana nyonso tu bakimi batu travailleur tu balingi kopusa na susu pembeni na ete ezaki na jour moko ba travailleur surtout ba kimi parce que totiaki na ndako na biso kuna likolo ndako place wana nukutu esila kite ezalaki chantier be chambre na ezalaki ça va par rapport ya mbongo o ya pesaki azalaki place na ye moko ezalaki chantier to bandai na nukotonga mais na mbongo o ye apesaki chambre na ezalaki na climatiseur ezalaki na télévision ezalaki na frigo ezalaki na douche debout ya propre ezalaki na condition na mbongo oya pesa ki ezalaki c'est bon parce que avec chambre déjà ya ba prix wana il faut oye ba ki okola la peka na ba condition wana soko lingi chambre ya luxe ya ba étoile belé futa ba 300 dollars futa ba 400 dollars futa ba 150 dollars okozwa ba place ya malamu oyo ekokokala mbongo na mais avec mbongo wana papa na pesa ki et bongaki ka na chambre na parce que chambre na wala la kezalaki kitoko malgré to mandai ko tonga pembeni mais chambre na ezalaki bien et ko sala ke papa wana batunyo so ba travers ba kimie mwana oyo apangisela ka ye chambre comme ko boya kokota na chambre na ye parce que abandai ko mila ba cigarette ya mabe afimaka ba diamba na kati ya chambre batu ba kimie et ko sala mukolo mususu mwana mwasi moko boye tozwaki wana pola banda kolamba po banda koteka na boutique ayendenga ya kazalaki ye moko papa na bimisele ba bijoux fantaisie alobi na epona mwana mwasi wana aponi ba bijoux pona mwana mwasi wana pa respect amone ba biloko ngopesa ki kitoko te ba bijoux ngo nzuluka bi mwasi na poto mtu apesa ki ye pona ye akende ko kabela batu na Congo ba biloko ngo ezaki ya konzuluka ba bijoux fantaisie moko ya mabe mais fi wana asala ka ipala biso tellement zalaki mwana moko sage alobi te tika kana zwa pona sepesa papa oyo
azui kozwa azui soki eloko litoi so na chaînette je sais même pas pourquoi bien la tableau à matoi te matoi ne so la tiblo à matoi et vimbaka mais azwaki bilo à matoi azui soki na chaînette après papa ana komi kokanga kanga ye na nzoto papa ana lobi fo basala bon comprendre boza ba mikolo akomi kokanga kanga ye na nzoto ko forcer na makasi ke basala mwana wana alingi te mwana wana agangi papa ana alandie na mbeli donc alandie na mbeli aveni mobimba eningani mwana na akimi akoti pa ba voisin papa wana landie tolo polele loke tikala imke kaka abima ka ndenge babota e parce que bande ko kanga pantalon na nzela landi mwana wana babiloko na ya bande amelaka ya mabe wana e sali ke ifa kanga ka mwana mwasi wana pona soki babi abima na mwana mwasi wana kimi mwana mwasi wana ekobenga ngabi mama biju lokola tata oyo azana kati ya ndako ngai nakoya musala te ti mukolo tata wana akozonga lokola yebaki date tata wana kotaki date wana tata wana kobima po ifala sala epana biso 1 mois nga sikota na monaki deja loko bongo quartier mobimbe ningani lobi bazwa tatango batumba ye tatango aye ko violer ba fille na quartier tatango aye ko sala makambo mabe akomi kolanda batu na bambeli il faut batumba ye ngana ye ko banga ngabi ndako batu ya ndaku lopango ya famille ndaku oyo ekoya ko kende réputation mabe bengi batu basala kala nga lobi bozwa mbongo bozongisela tata wana lokola ngamtu lazwaki mbongo na ye na maboko na nga bozongisela tata wana mbongo na ye malgré afutanga mabe au lieu de 450 apesa 300 soki 70 mais bo calculele ye ba mikolo etikali bo pesa ye mbongo abima tata wana abondela biso alobi fasi sa séjour na ye donc le 27 novembre non le 27 octobre ti le 27 décembre il faut papa wana abima et ça dit que papa wana abondeli toyoki bongo na tiki to doser malgré to dozaki mwana wa pangisaka chambre aboko kota na chambre na ye mutu moko azomata susu likolo sika azali te ngai pe awa mutu nazwaka ba réservation abatu na komi ko banga kozwa ba réservation abatu na komi to komi mal à l'aise parce que mutu moko azo se comporter mabe akobima na ndako na soki kaleso soki pantalon pamba to lopolele azo mela ba diamba azo mela ba biloko ya mabe ndako na komi lokola donc on ne sait pas to abandonner ndako pona tata oyo toza ko kipete nga lobi na kozwa batu kaka ti tata oyo akobima na komi siko ko calculer date oyo akobima ni date nga na komi kozwa batu et que ça la kakobima le 27 nga la zoom le 28 novembre nga bi jour moko la soka bimi na tongo to pangwisi s'agir ko tia couleur to fungoli ba fenêtre to pomper ba parfait parce que cela dit amba kanga makina ba mire et ça li qui est pas papa to vandi kuna likolo ba to ba matarate na hebite so ba mande ko changer les écoute ba drap ba isoler ye parce que ba de ko se comporter mabe do to lemba ki il s'agit ko kata ba courant to linga to kata il s'agit ko kata mai to linga ki to kata ligne moko esota ki ngabi botika bongo timu kola ko bima parce que ngaza ki na besoin senga mbongo na ye alingi ko senga mbongo na ye ta lingi ko bima te pona ye akoma ki lokola mutu moko batindi ye amenacenga menace eleka kitato ya menace na komi kobenga na poto na bengi batu boye bisa na pesa ye mbongo na ye abima papa lingi ko bima te alobi fasi sa séjour na ye et sali ke to komiti to bandi ko koma date il fallait abima tikali na 5 jours na komeli na sali e rappel pona abima ngala sina zoki na bandi siko kozwa bato ya malamu bato bakoya ko pesa nga mutu pasite bato bazo raisonner malamu ngabi bato ba o raisonner malamu na moni ba mado spaghetti na moni ba kombo bato belé bala mususu ya Allemagne bazo kende bazo kita nga lobi bato bazo ya bakovanda na tata o ekosimba te parce que azo ko se comporter mabe akoya ko luka landa muntu na bambeli kuna oya ko luka banda ko violer bato oya ko luka sala ba n'importe quoi nga siko il faut na débarrasser na tata oyo donc tata wana ndenga lobaka nanga ki akoki ko prolonger nga na kolinga te lokola zwaki contrat na le 27 octobre suka le 27 non 27 octobre suka le 27 novembre akomatisa ta jour mon côté il faut abima et ko sala ke to tikali 5 jours abima na ko tindela ye et na ko komela ye message ta na komeli message et ko répondre nga méchamment
aiko répondre nga na message mabe a répondre nga lobi o ngai na escroquer ye ngai na lieli ye poisa moni ke 30 jours na elinge koka ngai na lieli ye nazo pesa batu ndaku wana na ba valeur ba $10 koma ye na ko pesa na valeur ya $15 ye akovanda au lieu de 30 jours akovanda 40 jours bande kolanga na ebite so bozo Olanda alobi akovanda 40 jours na makasi akovanda 30 jours te. Donc il faut na mbongo na ye o ya pesa ki na valeur ya $40 et na valeur ya $400 wana ezali 40 jours $400 wana ezali 30 jours te parce que ye akovanda na ndako wana na $10 lokola nga nazo pesa bato ngo na 15 ye akovanda na 10 danko. Tata wana bloqué linga problème tata wana na komi koluka ba intervention ya batu awa nazo luka ba intervention mais nazo mona yeso sala le côté ça la impact te na bengi batu na niveau ya Congo mais bazo batu so ba balanga mama bijou tango ozwa ki na ye tango bande ko zwa na ye ba contrat wana est-ce que yebi tata ngo bande ko ngabi papa na bande ko nga na yebi ete eza musala ya internet na yebi ete mais tellement bande ko tangela nga batonga na yebi bango na mona ki aza famille apesa nga mbongo kokoka te me nga na nzima ki kaka na kombo ya ba tata mwasi ya bala na nga na kombo ya bato ya tangaki nde na nzima ki na yebi tata wana te balobi me tata oyo aza lokola mutu moko so toye ko simbe na nzoto neti alingi akufa bijou azo lukela ba problème aza wana toye ko solo na ye azo bimisa solo bangi aza kolenga tata aza ko trembler tata azo sala tata oyo azo lukela ba problème akoki même kutu kokufa na kati ndako to tunie likambo alandaki mutu na mbeli abi oui alandaki mutu na mbeli parce que tant apesa ki ye biloko matoi il fallait ba bimana ye il fallait abimana lokola mwasi na mobali comment ba bimite yango alandaki na mbeli aza kondima aza ko wanga na te ye tata oyo ye ko sala ke batu balobi mama bijou ndenge za bongo lokola yo lobi ko so zui contrat na batu amalamu baza koya bazoya likolo tina se tina appartement oya zali pemeli bako vanda bakoki kovanda na tata oyo te tata oyo azo raisonner mabe il faut to sala ka makasi to débarrasser na ye babandi siko bato bakomi ko solola na siko yo lingi nini parce que mama bijou lobi le 27 okozala awa te ye asa zui batu le 28 bosi bomona ozali nani ozana client moko me olingi ka client wana akende pona ozwa batu mususu parce que elekaki makamba bande ko sala ngalo na mona makamba boete tina ina kokanga basi na makasi boko yoka ba voice onga na kotia ya ndeko moko boye a travailler ka ipala biso mwasi na ye ayaki pona ko luka ndeko wana zalaki te makambo papa la biso oyo ilunga asalaki ye ko sala ba mi mama bijou foto luka kimia papa wana aza kolenga on dirait que tazana eloko te biso ko tutoke ko solola na biso to sombeli mai to sombeli cigarette aza kolenga alobi facile saka ba séjour na ye awa mais tata wana lelo abaluka akoma osala ba makambu moko ke oui place bavandi avandaki ezalaki place mabe il fallait avanda na C il fallait avoir un appartement ya C ndeza malamu ye bake ko bwaka ye likolo appartement wana ya C eza ba appartement mo ya ba $30 eza ba appartement mo ya ba $25 na mbongo o ya pesa ki akomi ko envier na eli susu ba porte mususu tatanga komi ko envier ba porte mususu ablobi porte na ye mabe il fallait ba pesa ye ba porte mususu mais na mbongo o ya pesa ika ya muke wana do azaki lokola mutu boko batinda ki epo ya ko etufenga me akokinga te tata wana ko sala ki tata wana to bondeli tata wana no batu babondeli balobi bon ndenge zala mama bijou lobi il faut asala musala na kati ndako oyo yo vraiment il faut respecter les 30 obima okobima na yo parce que alingi yo lisusu te lokola yo lobi ke mama bijou escroquer yo il fallait pas ozwa ndaku na ye na ozwa ndaku wana na mbongo wana il fallait ozwa na moins cher bon problème eza na ngote biso tozo peso $100 obima to ndima ki to pesa ye mbongo to ndima ki to pesa ye nyoso parce que to débarrasser na to mona ki solo ya liwa to mona ki solo ya ba police to mona ki solo ya nyoso parce que azolanda batu na bambeli akomi ko violer batu na lopangu wana réputation ya place to débarrasser na tata oyo
na bengi ba niveau ya likolo balobi solution malamu ezali to lukele mbongo muke akende na ndinga malamu parce que aza on dirait mutu moko akraka comme akoki koyana babandi comme akoki koyana baboye aza mutu moko azo raisonner malamu te ye moko tata wana ayebisaki nga lobi asala na poto 30 ans akende lisusu Congo te azalaki na balado oya bangwalima babalado o bakufa wana batuna ye akala donc esprit wana ya mabe wana wazalaka nango aye magla ye na poto 30 ans mais a changé mentalité te donc papa wana etufaki batu ya makasi kosala ke to bapesi ye $100 balobi topesi yo $100 mpona obima naza koevakie ye naza kolongola ye nalingi ye lisusu te nalobi ke abima tobenga bakamion oyo ya bepompa oyo bapompaka bakisi bapompe bakisi bapompe molimo nyonso to ya mabe ayaki nango wana ebima tobenga ta bapaster tobongisa totia couleur mpo bato ya malonga bazoya kovanda na katikati ya bachambre ye tata wana asekomportaki mabe chambre na ye ata kure kendeki mutu akoya kobongisa azate parce que soki eza mwana mwasi aye kokombela ye akokanga mwana mwasi wana kati soki ezali mwana mobali akoyi mpe kolanda ye na mbeli akoyi mpe kokosela mutu ke oyibi ye boye toizolaki ye tozalaki su na besoin na ye te 30 jours oyo asalaki wana epa na biso ekomaki lokola asali inane bandeko na nga ti tata wana aye kobima naza na eloko akoloba te na kozongelaka bino lisusu ku video oyo parce que mwana mwasi oyo ye akangaki na makasi oyo aviolaki ye na kombo ya Sophie aza kolukanga asala interview à partir ya Congo boyoka video ndeko na mobali ya Sophie wana asali et puis na kozongela bino après merci. Maman Bijou. Oui, bonjour maman. Naina lobakaka maman na hôtel Obo Tiangai. Eza na papa moko ya vanda na Belgique ayaki wana oya bandeko la ba séjour wana papa Ilunga. Papa wana copine na ngai ko tala ngai na kombo ya Sophie. Copine na ngai ko tala ngai na ebiso maman Bijou papa Ilunga wana akira ki copine na ngai akangai na makasi akira copine na ngai wana. Mendingi na loba ko copine wana azana sida. Copine wana azana sida. Siko na ebite maman. C'est que ngapi na sana sida maman. Na zabu na zabi bien mais na ko passer copine na nga na ko pesa numéro yemo ko abenga yo expliquer bien pour makambo papa na Ilunga. Pasi maman.